Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Congo Central oye! Congo Central oye! Congo Central oye! Banzangunguye! 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 Eunui! Embazie! Ebilumbu ya kului! Yangalala! Esengo biesengote! Kiese oka kiese kui! Chai vokan chai kui! Tulenda koto seva! Mwini ho enludi si uvumuka mapapati. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ndenge toyoka na kilobi. Tozala esika moko. Tosala ntinsani. Okopesa bakado. Oyo ezali ke ba programme minene tozala nango. Biso pe tozokende tozali bapaya. Kola pesi bokopesa biso biloko. Mususu ekokende Nkamba. Mususu pe ekokende biso na Kinshasa. Bongo bien bongo te. Ezali bien ezali te. Bongo misa biso te, hein? Likamususu yango oyo. Lingomba na biso eza ya mibeko. Mibeko ya lingomba eza liboye. Okwei bapesi yo basanza bakokatela yo simande bazongisi yo na lingomba. Ezalaka bongo bie bongo te. Yango topesaki programme na Nkamba. Tobanda kozonga me programme ekozala boye. Ba pasteur nde bayambaka. Pa union tozalaka ba pasteur babanda koyamba biso soki bapesi bakombo na bino nde bayambi biso. Yango nasali mukanda bakotangela bino ekende na mokili mobimba poto mona ete makelele ezala lisusu te. Toyokani hein? Allez, papa Matondo. Biso nyonso tovanda kimia tolanda programme oyo tokosalela banda kosalela pardon po ete tozongaka na lingomba. Est-ce que tolongola mibeko na lingomba? Mibeko fo ezala kaka, hein?
Soki tokolonga nini ekolokisa biso e. Voilà, place totelemini nde yango wana. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozongisi botondi epai ya nzambe na biso sa divinité papa Simoki Mbangu. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo batata pe ba mama bana ya mbanza ngungu batata pe ba mama bandimi ya lingomba ya nkolo Yesu awa na nse na ntoma na ye ya sikisiki papa Simoki Mbangu. Oyo tokolanda izali mokano ya yemei nzambe wa biso tata molimo santo. Na bolinga na ye isalemi na nkamba te eye kosalama na mbanza ngungu na tongwa lelo. Eza na elembo. Mbanza ngungu toyebi yango wa histoire mingi. Elingi oloba ete bolingo na ye eza monene. Tokobengaka ye Dieu miséricordieux, Dieu compatissant. Na yango ebongi tozongisela ye bakado koleka. Bakado tokopesaka ye moko te eleki kado ye akopesaka biso. Moko te eleki kado ye akopesa biso lelo. Banda lelo ndenge koloba maka. Tokozala bana botosi. Bana bolingo na nzambe wa biso. Bana botosi. Bana bolingo na ba papa pe ba mama conseil direct. Bana botosi. Bana bolingo na libote santo. Bana botosi. Bana bolingo epai ya bambuta. Biso na biso bolingo totosana. Oya kosenga biso nde totika masumu. Po alobaki yango yenge ute oleka nzambe basakanaka na ye te. Akolimbisaka kasi akozalaka pe na kanda. Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Na yango tokoleka na kotanga décision mokano oyo tata mokonzi ya bule azwi pona biso banso bana ne na kati na lingomba na ye. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simoki Mbangu. Fondée en Kamba le 6 avril 1921. Siège international. Le chef spirituel et représentant légal. Décision numéro 048 bar EJCSK bar CS bar 01 bar 12-CS bar 2024 du 19 juin 2024 portant mesures de grâce exceptionnelles à tout kimbanguiste excommunié, radié et mis sous discipline par l'Église ainsi que ceux sanctionnés administrativement par leur mouvement, association, groupe, service et unité de production de l'Église. Le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Vu la loi numéro 004 bar 2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Vu l'ordonnance de justice numéro 2 bar 149 du 1er décembre 1960 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simoki Mbangu, tel que modifié à ce jour. Vu l'arrêté ministériel numéro 005 bar CAB bar CS bar 2002 du 6 février 2002 approuvant la désignation de Papa Simoki Mbangu Kiangani à la direction de l'association sans but lucratif
dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, en sigle EJCSK, dite Église kimbanguiste. Vu les statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, en sigle EJCSK, dite Église kimbanguiste, telle que modifiée à ce jour. Vu le règlement intérieur de l'Église kimbanguiste, tel que publié le 17 juillet 2017, spécialement en son article 24, où il est stipulé que le chef spirituel et représentant légal exerce les pouvoirs spirituels, législatifs, administratifs, discrétionnaires et illimités au sein de l'Église kimbanguiste. Et en son article 25, qui dit « Seul le chef spirituel et représentant légal édicte des normes obligatoires par voie de décision, des circulaires ou des lettres pastorales. » Vu les résolutions de l'Assemblée générale tenue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, du 25 au 31 décembre 1961, spécialement en ses articles 13 et 14. Vu les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en Kamba, Jérusalem, du 7 au 21 octobre 2002. Vu les synthèses de Lukutakanu tenues en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, respectivement en 2016, 2017, 2018, 2022 et 2023, au sujet de la réadmission des sous-pénitents Saint-Élaman, et ce, conformément aux principes et méthodes, à la doctrine, à l'éthique et à la coutume kimbanguiste, attendu que la mission première de l'Église kimbanguiste est de sauver les âmes, de rechercher les brebis perdues, et qu'il n'est pas conforme à la doctrine kimbanguiste de les abandonner et ou de les perdre, confère article 7 du règlement intérieur. Vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1er, toutes les décisions relatives aux différentes sanctions d'excommunication, de radiation et de mise sous discipline, ainsi que les punitions administratives infligées aux croyants kimbanguistes partout dans le monde entier, tant par leurs entités ecclésiastiques que par leurs mouvements, associations, groupes, services et unités de protection, sont abrogées, sans condition, et quelles qu'en soient les raisons. Article 2. Cette mesure de grâce exceptionnelle s'applique mutatis mutandis à tous les fidèles kimbanguistes de la paroisse de Kalemba Doge 2 dans la province de Luanda en République d'Angola qui sont déjà graciés. Article 3. Tous les croyants bénéficiaires de cette mesure exceptionnelle peuvent, dès la publication de la présente décision, reprendre la fréquentation régulière de leur paroisse d'appartenance, où ils seront réadmis comme Saint-Élaman avant le 8 juillet 2024. Je répète, avant le 8 juillet 2024. Ils y recouvreront conformément au règlement de l'Église leur entière dignité en qualité de kimbanguistes, participeront activement au culte et à la construction de la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, et de l'église locale. De même qu'ils ne devront prétendre garder leurs anciennes fonctions ou leurs anciennes grades, mais redeviendront, après leur réception, comme de simples croyants. Article 4. La volonté du chef spirituel et représentant légal étant de sauver leurs âmes et garantir la quiétude au sein de l'Église, exhorte tous ces Saint-Élaman
à la repentance, à l'humilité, à la pondération, à l'amour du prochain, à l'esprit d'unité et de faire preuve d'un esprit de collaboration, d'entente et d'obéir sans cesse à leurs responsables qui sont leurs encadreurs en ayant envers eux de la déférence. Ils doivent se comporter en bon enfant de Dieu, en payant régulièrement la carte de croyant, en assistant régulièrement au culte, en participant aux cotisations et aux travaux de l'Église, en participant activement et en toutes circonstances aux activités de leur paroisse, etc., etc. Article 5. En référence de l'article 359 du règlement intérieur, il est demandé à tous les responsables de l'Église qui manquent partout au monde d'assurer l'encadrement total des intéressés et que toute sanction infligée à un croyant kimbanguiste doit être prononcée suivant la procédure édictée par l'Église et devra être légalement limitée dans le temps conformément au tableau et au barème des sanctions. Article 6. Les personnes réadmises, anciens résidents de la ville sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, ne pourront y séjourner que pour le pèlerinage ou pour toute autre raison exceptionnelle ou circonstancielle, et non pour y installer de nouveau, sauf dérogation exceptionnelle du chef spirituel et représentant légal. Article 7. Il est demandé aux responsables ci-après d'exécuter sans faille la présente décision avant le 8 juillet 2024 et d'en faire rapport au cabinet du chef spirituel et représentant légal. Il s'agit de président délégué des collèges exécutifs nationaux, du pasteur de la ville sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, des pasteurs nationaux délégués, des pasteurs provinciaux ou départementaux, des pasteurs des divisions uniques, communaux, territoriaux et municipaux, des pasteurs responsables des paroisses kimbanguistes dans les pays où il n'existe pas de collège exécutif ni de bureau national, des pasteurs sectionnaires, d'arrondissement et des secteurs, ainsi que les présidents et directeurs généraux des mouvements, associations, groupes, services et unités de production. Article 8. Tout croyant kimbanguiste est tenu de souscrire à la présente décision et d'en accepter toutes les dispositions. Article 9. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 10. Le directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Mbanzangungu le 19 juin 2024. Le représentant légal signé Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Je vous remercie. Merci. Likambo oyo soki esalami ezali ye moko tata Nzambe. Na ndenge nini apesaka mibeko epai ya Moïse yango nde epanzana na mokili mobimba. Lingomba mpe aza na mibeko na ye. Po lingomba soki mibeko eza te ekokweya. Ekokweya bi ekokweya te. Yango okwei ndenge mfuma mbanza za koluba.
mabunga nyonso ezali nini? Ezala ya moke, ezala ya monene, ezali lisumu. Libanga ya moke na ya monene soki obwaki yango na mai ekodinda te, nyonso ekokende na se. Yo kasaka na salika ya moke nzoka nde Nzambe asepeli te. Tobanga Tata Nzambe, towelela nano bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko Nzambe akopesa. Batata baza koloba ete tokolonga butu ata eumeli ntongo ekosala nini? Ekotana. Soki mibeko ezali te, osengaka na yo, obundaka na yo, me Nzambe atie yo mokongo. Kasi soki okwei na lisumu kokende libela te, zonga. Mikolo bakokatela yo, osilisi yango, ozongi na lingomba. Yeki moko papa mfuma mbanza za koroba. Nga mfuma mbanza soki na kwei, na kukomela leki na nga na mbuta, mukanda, boba yebaki nga na kwei. Eske atikalaki kokweya? Donc, bango moko nde baza kopesa biso mibeko. Bango moko nde baza kotambusa biso. Po lingomba na biso ekweya te. Ya mibale, bolingo mibeko misala. Pemba ezali kozala biso. Sala topesi kuna kolona ya kuna esi ebandaki. Me ba depo fo ezala kobombela biloko. Ba dortoir fo ezala pona bato. Kote ba tata, kote ba maman, kote pe ba jeune. Bongo be bongo te. Tolemba te nazotala mikolo nakoya kotala. Na yabe na ya te. Boko kosanga te. Bon, wana toyokani nakoya. Kinkewa faki si abandaki. Me bango kaka te biso nyonso topesa maboko. Biloko soki salami. Me matiti soki ezali fotolongola matiti wana. Parce que simbriki akalingaka nini? Simbriki komona soki akoti kuna loso nyonso bakolia. Biloko nyonso koza kuna bakolia po matiti ezali. Fo ezala propre tango wana makambo nde ekobonga. Bongo bie bongo te. Kinkewa Pemba na programme ba papa basalaka. Ngasi kona za presse. Tikali moke na bana kosenga mbongo. Oyo tokobokisela barrage Mpioka. Barrage Mpioka courant Pemba kozwa. Alors Kinkewa pe akozwa. Mbanza Sanda pe akozwa. Bisika nyonso ba misala na biso ekozala courant ekozanga te. Ekokoma ba ville be ekoma ba ville te. Mbanza ngunga bongi be abongi te. Biso tozokolanda likambo moko. Bible oyo utaka likolo ekoyaka. Ekoyelaka wapi? Na Mbanza ngungu omoni chance mingi. Ngana zo sala mise to silisi memorial ni sikoto zo sala. Makam o Nzambe asalela programme promesse papa tambraki mingi na bandibo. Bilambo basini na yebini osisika ngo ezali. Bino bokoki kobosa na me na koki kobosa na te. Po ezalaki boy. Soki papa aleki na mboka na bino, na ville na bino na centre bino, ba discours
ezaki koza kati makamu bazaki kosenga ezaka na kati bongo bien bongo te yango biso tokokisa nyonso bapapa batikelaki koloba kosala po kimia ekota na mokili mobima po balobi bien biso nde tokolesa mokili mobima bongo bien bongo te nga mpe nazotala montre nanga makambo ya minene nazalaki nango yango wana oyo mpe nalingaki nabosana SPC tosengaki bino $20 toza na programme monene tolingi tosala 3000 francs nazosalisa misala mingi ezangaka te chaque jour soki fete ezali to mokolo yenga tozaka na besoin ya bambongo wana ya misala minene basurprise tolingi tosala ya $30 tolembi mpe te tozosenga kaka $50 po lelo bateau de pêche bato bazotuna ekobanda te bamindele nde bazokozala awa nazokende Kinshasa nasisa likambo wana apres bango mindele wana bakozonga po tobanda misala baya mpe baya te bamama oye batata oye twatiri kopumbwako makambo oyo tolobi ekoteli biso be ekoteli biso te nazomona bino nde bakopesanga retard retard bakopesa te na batata na bamama $50 tosengaki po tobongisa ke esika bateau de pêche bana kotelama mpe toza na makambo mingi ya kosala po ete pasi ezala te toyokani oyo tozoloba boye toyebi ke mokili mobimba baza kolanda biso papa aza na mbanza ngungu alobi nini alobi boye parceke baza kofilme ngai bazofilme te ekei bi ekei te ekei na monde na bible ekutaki likolo ekoyaki na bandibu awa na mbanza ngungu nga nazelaka yango ezali bi ezali te abongo boya kotika ngo mokolo nini mise eza wana nde yango wana tozokokende na retour mpe tokozongelaka na mbanza ngungu me makambo natikeli bino esalama tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen Ibangismo ye toyoki te tosepeli te katoto na maloba ya nzambe na biso mutuya na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana molimo santo